Des pratiques indécentes. C'est-à-dire? Il semble que c'est un PD, c'est pourquoi oui, lui doit d'abord commencer par s'excuser en public parce qu'il a traité de nos pères des impurs, des lépreux qui n'ont pas droit à la cité. Moïse Mbiye, pourquoi il ne se marie pas? Aujourd'hui, il n'a plus la force masculine. Il est considéré comme une femme dans leur pratique. Mais parce que vous débitez des propos, c'est discourtois à l'égard des noms. Non, c'est pas discourtois, c'est ce qu'il est. Et ça se prouve maintenant dans la société. Comment tu peux avoir près de 45 ans ou 45 ans carrément, tu ne sais pas te marier? Alors, je rappelle que alors que tu as plusieurs femmes à l'église. Non, il n'y a pas de femmes à l'église en présent cas là. Ayez de la mesure. Je n'ai pas pris. Moïse Mbiye est dans des pratiques indécentes. C'est-à-dire? Il semble que c'est un PD, c'est pourquoi lui doit d'abord commencer par s'excuser en public parce que... MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bano ba boli vous allez regarder les temples quand la cadre d'actualité la MIFA. Bando ba bolingo je crois nga noto mona ki ba image ba vidéo ya ndeko mbali o bande ko finga pasteur Moïse Mbiye ke azali des fois de bo pikili ki bo kundu bo nzoto ezala ye lisusu te. Pourquoi? Parce que Mbiye aza na ba pratique ya mabe, aza na misala mabe, aza na kati ya ba occultisme et ba zorelo la mwasi ba silisa e bokasité azala susu mobalité. Batubé bazaki indigné, batubé ba regretter, batubé ba yokai pasi mawape soni surtout et koyoka babilo ya ndenge wana. Et batubé ba ke plus loin balobi non, il faut passer Moïse Mbiye à porter plainte. Et je crois na yebisa bino. Non, avant na comment. Alors, comité ya recherche karandenge bazalaka ba keko kundola ba archive ba yeko confirmer ba lobi moto atinda ki trésor kala afinga Moïse Mbiye zalimaki kalambai parce que c'est son ami. Preuve bon na ba photo et bango mibale ezali yi ADN ba tetele bazobenga yango mais ezali ba photo ya solo original ya vrai. Naïbi Sarabino, topé na sina lobala bino awa et en dépit à nyonso ba loba pona la réserve de l'Éternel et c'est un être humain, azan ba faiblesse, azan ba erreur, azan pela mabena parce que azan moto. Moïse, c'est un homme avec un bon cœur. Ah oui. Sauf car moto na moto na spiritualité na mokili abatu. Bino bobi spiritualité za na principe na ngoe za na spiritualité mususu ba ko yipisa yo ko pesa mbongo te et soki ozu matanga na église parce que ça bloque se ya déplorer awa to yebi maramunini to yebi te maramunini oya yo ka nzamba yebisa kai parce que na bi ki ba te aboya ko kunda pasteur songolo ote asala yelo bo apimelaki. Mais tu as pu basango asuma batu misusu. Tout le monde a kabila kata tu Séraphin. Les années. C'est comment les années? C'est bon comprendre car tatu Séverin voilà. Motuka. Na yo qui peut me colo il paraîtrait frère Kota Azuikar. Ya on bomoni azo lembate ko biko kota na ko kota donc azo qui bete na place au kota te frère azo kota partout. Balobi azo qui est pas quoi et pour bakabila qui est mutuka. Et bande on a biso ya Yesu ne kulusu ba to kutana passer Moïse parce que basala ki ba challenge ba joki et pas quoi. Donc aza na mabenae mais c'est un homme de bien oyo aza na motema ya asala ba mabete Mbiye et ba to balobi il faut Moïse kangisa trésor kala la to pas porter trésor kala la plainte
Mais je crois, ça fait depuis quelques jours, hein, Banama Ambouya, les prix, Indaki Awa, Botskel Goyoka, Mbi était à mentionner qui que ce soit, et surtout que votre baye, puis n'a pas peine de commenter. Alingara Rodien Benaomba, moi, Mbi, malgré, Azami n'a pas master baye, bani, mais baye était, Alingara Mukili Mona, Eba Chaeka, et Batu Basiliki, Balobi, pourquoi Mike Kalambai, Kosa, Bilora Boye, pour Nani Bino, Bo Zangara Makambute, et ok rotinda camarade na yo aya kofinga Moïse. Pourquoi? Parce que les frères Tamalobaki a finga Moïse des fois de abaki saki ke mbi aza héritier Mike azali ya ko féliciter ya zo mérité parce que ya bandi evraye moko. Donc beaucoup comparer bangote Mike aleki Moïse mbi je crois ba to bele bolanda ki ah mon acheter une vidéo Moïse ate mais na poster vidéo na YouTube et na ko baki sa vidéo wana batu bola na ndenge ndeko lobaki ndenge dénigrer ki ndenge finga ki ndenge humilier ki mbiye ndenge traiter ki de tout. Même journaliste a d'accord te a ébissé ba propos ezoko honorer yote, mais bizarrement il est aussi chrétien. Et constate ça na Congo bat bazala mbango Europe ça va ninga leçon, mais ya oka Moïse ki aza dignité mbiye malgré mabena e boyoka na ba propos discours toi te et ma finga te to ba déplacement ba langage ko lo ba biloko ko honoré à mon la penza que c'est un gars bien éduqué. Ah oui, Moïse il est bien éduqué et funda ka ela kisaka ela kisaka donc honnêtement mobalo aza vraiment mal éduqué et koyoka ba biloko bimisaki. Et ça là il a pas cité mais et ça là il peut sonner quoi comme on va le couper ça biloko ni wana et ya moment on est na okanisa été et son oloba na porte parole Moïse bi été mais bien boyebi étant molobé na réseaux sociaux to ya to pesa conseil to ça ba analyse voilà non ça l'analyse par rapport à Oyo, ndeko alobaki asala ki pe ba réaction ya batu. Mbi azana ba genre ba pasteur ba kanisa ba tuté. Pour ki bat balobi so ezala ki Mike ne ba finga bon nga porter plainte mais Mbi n'est pas Mike n'est pas Mbi. Mutuna mutwana mutima na mutwana ndenge na ye. Par exemple belé tanga maki je crois plus ou moins 3 ans passé boyebi petit mora et quand les réseaux sociaux ayo lo boyene mutapesa kalambai succès ye mutafulaye yene nganga nayi ngata na la émission na sekala nga pona ibaike non eza no mambo lokuta ya ba plomb susu rien que koyoka bo comprendre no ate eza na ba lokuta na bomba fina ba buzz parce que moi na zana no leki ya musika na ndimi kuta sata na 30 ans donc Mike a kobotai siko kiso yake no pesa Mike je sais pas allez-y comprendre mais maana ya pas c'est que Mike Kalambai na place peut-être qu'il peut zapper na yango et Yamabe akenda okanisa journaliste les pauvres journalistes ya zana journaliste mutumo aye aona na mamolo bana émission osala ya journaliste asala cette émission ola no landanganga garçon na ba betenet muyibi ba image tambo na réseaux sociaux akota makala na moins de ceux qui combien des airs et ba journaliste à réseaux sociaux ba sangisa ba mbongo je crois boyebi solo kombone kimingai ba zoe ba image ndenge avane na rata boloko azo kengela na sima et salanga mawe salanga passe pona nini parce que yambaki mutu moko soit disant nganga alobaki ke yemto pesa kalamba ikisi rien que pour ça kalamba kanisa journaliste kalamba kanisa ezaki année passée kanisa ki jeune oyo comment les aranani tonton espérant voilà oh bango ezala kaka diffamation alobaka elo moko kimingai mamo ezala nango mpe na ntina te eloko bobosanaka eza ke mutu nyonso atombwami je n'encourage pas, je ne dis pas qu'il faut que c'est là bato makambo to kolobaka makambo mabe na ntina bato non naza mpenza mutu ya makambo wana te na yo mpe ya conseil ya mabe so eza tokoloba mabe eza malamu mpe so ezali tokoloba malamu
Bino ba faux star si on peut dire. Et pourtant bolingi ki star. Bosala ba mamonanko, bosala ka babiloko oyo consciemment boyebi keza mabe, mais bosala ngo pourquoi pour mokile lobela bino parce que bolinga ba lobela bino. Siko. Et comme tant ba lobela yo, et là on se peut l'entouré kangisa bato. Mututu o ayebani. Mutu nyonso oyo ba critiquer na bango ka ba loba na bango ka surtout sur tombwama. Et ça inévitable. Et plus grave bino ba sala nzambe. Ko kanisa ngo to boyite. Ba juge, baza ba serviteur de Dieu ndenge Bible zoloba. Mais kanisa pe mutu na likambo oyo eta mosala nzambe ezo tenir ata debout te. Ezata na sens, ezata na mutu na mokila. Mais bino bono kanisa na ba mambo oyo Bible. Et si réellement vous êtes serviteur de Dieu ou encore enfant de Dieu, et Seigneur le cas, place où on a topé na banzela. Jésus n'avait pas de péché, hein, mais on l'a traité de tout. À Kanisanani. Et à l'Obaki, yen c'est un mauvais passé, les bons binos étaient au Kakabar, ça a mis au pire. Ce que yo qui Kanisa Motopo, à l'Obi qu'on a forcé, qu'on a fouillé à solo. Parce que si on a vrai concernant, et puis qu'on a vrai, nous aussi à traiter de magicien encore défaut. Il y a une parce que Yesu a traité de magicien. Donc, bah, mais ça là, on est fou de rappeler que vous allez avoir ça là, nous embêter. Ce que vous avez sous tout. Mais, alors, on peut s'en leçon. Il a insulté nos pères. Nos pères sont des modèles. Modèles à l'époque, c'est sexe tape bien, père et son bima. Des pratiques indécentes. C'est-à-dire? Il semble que c'est un PD, c'est pourquoi oui, lui doit d'abord commencer par s'excuser en public parce qu'il a traité de nos pères des impurs, des lepers qui n'ont pas droit à la cité. Moïse Mdiye, pourquoi il ne se marie pas? Aujourd'hui, il n'a plus la force masculine. Et il est considéré comme une femme dans leur pratique. Mais parce que vous débitez des propos, c'est discourtois à l'égard des noms. Non, c'est pas discourtois, c'est ce qu'il est. Et ça se prouve maintenant dans la société. Comment tu peux avoir près de 45 ans ou 45 ans carrément, tu ne sais pas te marier? Alors, je rappelle que tu as plusieurs femmes à l'église. Non, il n'y a pas de femmes à l'église, en présent Kalala. Ayez de la mesure. Oui, Moïse est dans des pratiques indécentes. C'est-à-dire? Il semble que c'est un PD, c'est pourquoi lui doit d'abord commencer par s'excuser en public parce que mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe moko te lokola yo nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomine la santu, lisekwa na yo tokomine balongi. nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso bolengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki na mbala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus